Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya bas to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans, ti likolo bana na biso ba koli, ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Bonjour, bonsoir. Ça dépend quand Ernin Okolanda la danoise, maman le kinabino o bolingara mingi, o azoyaka ko apporter un plus na katia banda kunabino. Vraiment bayenge na bande konapso ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo, ba shalom ebele na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, na bino o nyosotu boyamba Yesu Masia comme Seigneur et Sauveur. Ba shalom ebele na katia ba ndaku na bino. Vraiment toye lisusu kaka nde toyaka nde topesa toujours respect na ba chef coutumier na biso. Vraiment lo sako toi sakidila na bango, vraiment mitano yango wana topesa toujours ba chef coutumier na biso. Bande konangai to bossa na kate lelo pe ezali mukolo ya vendredi, ezali pe ya mukolo oyo bande kona biso basala ka ke bakenda ko kumisa ala tolobi na bango ba salam ebele, ba salam alaikum. Bisika biso bisui bango. Bare bonsoir, bare bonjour. Na ba o nyonso, ba amoureux na ba amoureuse nyonso ya chaîne na biso sous les baobab number 1. Vraiment ba lo sako. Merci na ba abonné na biso et puis merci na ba o ba kozo continuer ko pesa ngai confiance na makambo etali live together ndeka tozo koba yango malembe bato ebele basi ba kutani na ba milonga na bango. Vraiment beau partage kango bande konanga eza vraiment bien et puis na sengi merci mingi na ndeko nanga mobile na Facebook babenga ke frère Siléo ce qui Siléo je crois. Vraiment soko koyokanga ba merci belé na ndengo sili ko partager likambo oyo ya live together o partager ngo penza bien na Facebook et belé pe ba bengi ba o pe basi bazui ba molonga na bango basi bazui vraiment Nzambe abat apambola bino bisika biso bozui bino ba mama ba papa ba ndeko ba oya biso bomeka pe kosula na bana bino ba o nyoso bazana souci que moi na mwasi abala congolais ou bien congolaise, azana moins de 30 ans, moins de 28 ans, bobengala danoise, nazana bande konabiso bazali, bazana ba 24 ans, ba 26 ans, baza bazo lukabasi bazo zoate. Alors que baza pe na ba séjour na bango, to boite vraiment bande konanga
tozo la discrimination te bino mo boyebi vraiment ndeko azana séjour te aza bienvenu na site na biso mais eloka to beta sete to travailler vraiment pour na ba diaspora o ya Europe ya Canada ya Amérique du Nord hein na o ya Australie. Vraiment bande konanga sans tarder quand ndenge la danoise yaka biso to yaka malembe to koma bino mo boyebi ndeko mama leki na bino batala kaye pamba te moi kopa ti kopa café kopa vin blanc vin rouge et ça la tokos na ndenga mukete to mela na biso lelonga pe nazo mela malt na ngai bande konanga et ça la rappelle bien pona kozongisa moi makila na kati ya nzoto to mela na biso avant to banda tozaka ba hypocrite te bande konanga ko bosa te moi koka na opoche moi whisky eleka nango na ba moyo pe moi bière ezala me kolangwa te balobi tout excès nuit tout excès ezamabe voilà bande konanga ito yelelo vraiment bo supporter ngai na ozala moi mulai muke parce que lisolo eza mulai ngai moko tangu mama na biso abetela kinga azokinga ba 1h30 mais ngai na osala ka nyonso na synthétisango epesa ngata 30 minutes en tout cas bo vraiment bo zwata na bino yango na osenga zala ma relaxer oyo ka lisolo oyo pona opesa conseil epa mama na biso bo pesa pe conseil epa ya papa oyo azosala mobulu epa ya mama en tout cas bo pesa conseil pona ndenge biso toyaka na poto boye mutu na mutu ayebi but na ye ayela na poto ezate ke toyaka pona to nyokwama soki toyaka eza pa tozala na esengo tozala bien alors ezate soko kutana na mobali moboye aya kobebisa vie na yo en tout cas esalaka esengo te bande kona ngai sans tarder bolanda lisolo ezalaka bien bino moboye bi mama leki ayaka wana moi conseil moi lisolo ezali rythme na ngai na mimaka makamu na ngai ndenge wana oya sepeli alandi oya boy avandi problème ezate essentiel que tout chemin mène à Rome. Bande kolanga ndeko mwasa bengi ngai alobila danoise na ye opesa ngai conseil mais nga na yebisaka bande konanga o nyonso abengaka nga eza nyonso te mais mingi babengaka nga na yebisaka bango to mema yango pe na bandeko na biso ya kaya media pona basaka mayele makasi bango kuta musu baleki biso na mayele yango nga na sepela tango bino bochaka ba commentaire na bino na ba ka o to benga biso na bato sala droit bato baye to benga ngo ba casus bayeli yo kamoko boye o traité yango nga na sepela nde bopesaka ba réponse et ça la bien bandeko mama na biso aza en danger ndeko mwasi aza en danger bandeko nanga na kosenga pe bino bato ya France ba o baza toujours mitema malamu bo partager pona lem susu mutu moko benga nga tam so lingi po sunga mama o pesa ye conseil o bo pesa ye idée mo boye asala ndeni ni pona mama na biso aza en danger bokoyo kapele msu ba bomiye na nzela parce que bakomi kolanda landa ye mobali ex mobali oyo azwaki acheli ye bandibu acheli ye na bawara balanda ka ye na nzela bandeko nanga mama komi kobanga aza su à l'aise te bandeko lisolo ezaki ndengeni ndeko mama ayaki na âge ya mwa muke na mwana na ye ya 5 ans Nzambe asungaki ye aye na poto na mwana na ye ya 5 ans tango akomi na poto na France précisément na France asengi ndenge basengaka mama babandeki kobenga ndenge babengaka ba foyer kobenga ndenge asenga kuna babengaka lelo kolala awa lelo lali awa mama na biso akotaki na rythme wana et puis mwana na ye pe bapesaki ye pe na nini école mwana komi kotanga na âge ya 5 ans kaka mama aye kokutana na ba camarades bino moka boyebi soki oye na mboka musika pe bapesaka biso conseil mwana nanga oke na poto bato okuti kuna bandeko na yo ye pe tango aye akutani na ba camarades kokutana na ba camarades akompe ko partager na bango vie na ye et puis camarade na ye moko boye nda yebanaki na tata oyo azomemele ba problème tata wazaki mukolo tata wana azaki na ba 53 ans na époque wana ndeko mwasi azaka dans les vingtaines bandeko na ngai ekara mulai ekara munene penza vraiment bobenga bandeko na mino bokoto loba bokechu bokoto l'air est grave bokoto bo partager l'air est grave bandeko na nga ndeko na biso ya mwasi ba camarade motu mwana mwasi mo boy famille mo ba ndeko ke ko fréquenter ba yebaki papa wana tango yepa akendaka kuna papa ngo pe ayaki kotala famille wana babandi ko solola après papa wana
abandi ko solo na ye mwe belé abandi neti ko linga e tant papa ngo akei ayebisi famille na lobi ah ngai papa oyo akomi ko linga ngai bango balobi ya problème ezana ngote auti na ye ko divorcer aza papa moko bien tala kutu mwasi ne mutaza mabe tala kutu bana bapesa ye ye nde mutaza na nini na autorité parentale avec son bana 4 ya basi boye vraiment ça na ye bien tala kaka ye poto équipara nango te yo luka kaka o luka stabilité na yo boyebi kande bapesa bato ba conseil mais papa na zaki mokolo na ya ta soki ba 30 ans soki ba combien moi si on a zaki na ya bota ki pendant la jeune ayaki ne poto so na ba 24 ans so ba 25 ans ba blo mora bon na papa mokolo ya ba 55 ans ba 53 ans kuna likolo mbala moko aye kondima papa wana bakomi ko solola bakomi ko fréquenter papa na pena zaki gentil azali pena gentil azo kipe azokomi ko sombele moi savon moi nini ye pa lobai kaka anzaba sungi même azali papa mokolo mais azo zwa soin na ngai sikoyo ye ko sala ka bino mo boyebi kaka makamaka ba je ya tata na mama ye aye ko koma na zemi tanga komi na zemi mobali yango d'abord aye ko wangana o te ngai na lobaki no te fo longola ka zemi oyo yo fo longola ka zemi ngana lingi na ngai te boye na boye longola ka zemi longola ka zemi ah ye lobi te ngai mwana na ngasa komi na ba 5 ans okene 6 ans et puis mwana na yaki na ye mwana mayele balinga ki en école parce que benga toujours maman na ye maman vraiment batela mwana aza mayele même na sima mwana na mayele mwana azala msusu biso ba maîtresse to sala nyonso ba pesa bino ta séjour mwana aza mwana mayele bande ko ya lobi te na olonga nga zemite lokwa pa bando ke sambela ba prière ba nini ba pasteur pe ba koti masolonga iso ba pasteur ba lobi te eza ba beza lisumu kolonga la zemite aye ko convaincre mobali ya lobi en tout cas na olonga la zemite mobali asali moi ba fier asali lokola atiki moi sona atikali na zemi na ye et puis les gars ba camarade ne pe miso azoki bango ba yebise ba lobi ya atika ye kolonga no pe zemite so pa kei na ye akende na ye okobota na yo kututa msusu okomi na bana mibale bako peso esika moko ya moi bien ofanda lisusu ke otambolaka ndeko mwasi pe atikali na zemi zemi le ekomi na 3 mois siko batu wana balobi non loko komi na zemi ekomi 3 mois na mwana bando kene 6 ans tolingi to lukelo place boboye to place yo ti tango okobota bongo tokotala ndenge ni ma évolution kokende bande kotango ka mama na bani ko raisonner ka boyeke aya bani pe ko sepela na motema loko pe mobali akendeki amona kaka mobali yango akomi suko ko benga ye amando bengete yebise pa lobi otenga munde na za boye balingi ba placer nga abite ko kende na yo te soki ondimi biloko wana tango okoma kuna bakobwakisa yo tango kobota bakobwakisa yo kondima makambo wana te ye pa ko bakamara ne bandu aka bakamara bandu se te yo kende no kaka otenga moko nde na za wana na lingi na ye wana po atona so lukuto ko solola makambo na makambo malamu po na yebisa yo papa wana mukolo wana ye kozogela mwana mwasa bat na France o ndenge za wana nga na sina sololi na bana na ngai na sina yebisi bango ke ngai na memisi mwasa batu mukumba aluka ndenge za wana fokara bino boya na ndako o banda kovanda ipana ngai mwasi wana aboyi makamba yebisa ke na foyer akei sikoyo kokota na ndako ya papa na biso wana akomo vanda kuna akuti bana 4 ya basi balinga kosala musala te ata balambi bakotika salite do bana wana basi bakomosa bakamoya kana ipenza mwasi wezo sale pasi na mutema lobi ah non sala pe nini na vanda kaka mo pe bakomi mo pe ko nyokola mwana na mobali mso azate bagogoli do babilo moka bon mais abina vanda kaka eza na moka ba caprice ya bana mwasi wana penda vandi tina nde pe nzamba ko sunga ye ayepe aboti ndeko na biso tanga boti a mwana zaki ba siko jour mususu boye grande fille ya mobali wana mwana mwasi wana abongisi cuisine pa musi atie na propre azwi mwana na ye ya bebe na oya muke bake kobeta bake na bango ka kotala ba to ka ndenge ya yebi tango esili aya kozonga bwakuti cuisine ba panzi lokola bakake betaki na cuisine salite biloko ba donc ba bwaki ba panzi biloko ba farine ba sopi ba nini alobi ah nani asali makamba boye
elle est scolaire qui na bango suka na libota ya papa na lobi eza ya na bango mukolo ya na bango na mwasi pe akomi ya na ba 28 ans donc yena mwana mwasi wana bazalaki donc neti à peu près génération moko azali ko neti mwa mukolo na ye alobi nenda sai makambo boye abia tukanga na kosala te ayesi mwa mwasi yango bolekisi banda na ye na ndako ka konyokola ngai naza na bebe muke boye na kombi cuisine na sali nyonso propriété po ani makambo boye na kosala te bilongo bosala ngo nde aye kobenga papa bango azaki libanda ye ayebisi ye papa bango tango ye agangeli bana wana ezali pe mbala liboso agangela bango mwana na mwasi akoti na cuisine abando bongisi nango ka bongo ye moko susu le lendemain nango aniki cuisine nango subi azongisi yango propre mbala moko bana wana bango nyonso tuli papa bango loko agangela bango le lendemain basiliki bango nyonso 4 bakepa mama leki na bango bona leta apesa bango interdiction kepa mama bango bakei epa mama leki na bango okuta mukolo wana 28 akozwa pe ndako na ye akosa la vie na ye me abala pete azwaka pe ndako te avant de keka papa bango baza pe ba mikolo bakoke pe déjà bazo bandako na bango bala moko balobi na papa bango to koya lisu kuna te en tout cas soki soit opona biso bio pona mwasi na wana papa wana alobi ye fo apona bana na ye ayebisi mwasi wana bi il faut bima lelo neza boye il faut kende bana nga balingi yo te mwasi wana na bébé ya 2 mois bana wana baza mikolo moko ya 28 ans mususu 24 ans mususu 18 ans ya suka kuta zali na 18 ans donc baki bana moko baza pe kelelo bakoke pe na université bazwi pe bandako na bango papa bango patikali kosala vie na ye mais bana wana babala te bazaka wana kotukisa papa na bango gauche droite balobi na papa na bango bakozonga te papa bango pa lobi na mwasi wana nga na bana na nga epi mwasi yango malgré ke ndako vande pa tata wana papa nga komaki ne konyokola ye muso koya na ye na ndako te atikeka na bana azalaki penza na ye à l'aise te ye moko tande koloba bi soki na boti vie oyo ekontinue ya pasi boye na bano bazolinganga te il faut ka nazonga kaka na bassistance sociale na yebisa bango kaka nga moye te dossier na ye pe ebebaki te mais papa ngole baboti aboti a déclaré pe mwana po azaki déjà français a déclaré ki ne pe mwana sans problème ezaki pe mwana mobali abotaki na fille wana na ndako kuna bota kaka basi bande wana nga fille wana mobali wana lobi fo kende abi mepesa nga tata na lukata batu na benga alobi te na buto lelo yo fo bima kako kende ndenga bande ko benga nela mwasi yango paso ko kende te akangi biloko na ya bwaki libanda azwi mwana na ya mukia mobali ya bwaki kuna azwi ale bobima mama na kanga ka mwa biloko akangaki misusu kutu atiki ye wana bandi ko kende butu wana bande ko na bapokwa atelenga ni makanisi kei musika aye ko benga soki babenga soki sans combien soki nini pona ndenge apa lukele sika kolala bato yango balobi baza na place te akei na balobi si esko akutani na congolais mobo te kende soki na commune soki wapi koma kuna loba na bango ke oza na sika olala te akei amona ba policier ba bengi ba place bo etondi loko akoloka eye kosala pa yake ndeko mwasi alali libanda bandeko alali libanda na bana mibale bébé à 2 mois na mwana sokende 6 ans bandeko botala vraiment ndenge batu bayaka na vie ya moto ye pendo baby si moninga vie mama lobi la danoise na leli na nzuluki na miniti na baby mupepe bininga na nzoto mbala moko mwana wana oya ye wana mwasi ya mobile mutu e baby mwana wana ti lelo mayele nyonso esili batu koyo système ngo pesa laki ke bazo pesa bango bisika te ya fixe donc soki babengi awa bokei bolali na ba 10h 8h fo bobima yeso azwi bongo bande ko na bébé na bakushi bande ko mona lipasi na biso basi tozaka msuna ba règle bande ko ndeko mwasa zolo balisola zolela abila donasi na nyokwami il faut na tongo obima na ba sac na yo kende ko ale na zwi na mwana na keti kena na classe ngai na kena vani na parc moko boy ko lia pasi nazo ko biloko ko lia malunge zate nazo belisa mwana eloko na libumu zate na komi na koyoka soni na kepa ba camarade na bengi famille wana balakisa nga mobali yango balobi o courage kaka
nzamba ko sunga mobali wana zala ka boye soka moni kaka basi ba ye na ba foyer iparete mo sala na ye akenda ko linga ka basi ya ba foyer soka ka lingi yo abimisho na foyer asakani na yo abwakisi yo ka ndengwa na papa wana ndepe na minute zoloba azape na mwasi musu na ndaku na ye azape mwana foyer sikoyo mwana mwasi wana soki balali na tongo bimina basaki nyoso bata France bayebi makambo na oloba o tambolo bengi lisusu o bengi balobi te siko tozulio na kote boy oke azui mwana aso alesi mwana kana magdo ake do anyo kwa miboya lobila danoise ti ndeka nzamba kaka kosunga baye kopesa esika moko boye bachie ye ale a partir a wana assistant social bakomi kolandela ye na papier hôpital mwana na ndenge siko me mwana na ye mobali na classe mbala moko donc achité de mayele mbala moko mwana komi bloqué akomi zoba mwana zozwa su na classe te azoloba te na maloba ebandi kokima mwana donc mwana zui problème na ndenge babengana ki bango ndenge bakomi ko balala ki bazolala libanda musufu balala awa ko changer bisika ko lala mwana komi zoba ba maîtresse babenge ba mama eloko nini to constater mwana komi boy a expliquer bango ba bien en tout cas mwana zui problème bande ko mwana komi ko keno mona ba docteur ya bana bakomi ko tangisa mwana donc mwana zongi lokola mwana muke mwana 6 ans ba âge wana zaka très sensible bande konanga ba benga ngo âge ya compréhension donc ibilo ba mama o bozoluka ba divorce o boyebi ke bozala mibali na bilo to kotala moi conseil ale yo ozoluka divorce ke bana mwana no 5 ans na 6 ans eza âge moko ya bien te soki mwana zui choc en tout cas mwana komaka zoba et puis ezaka bien te pona eza âge ya compréhension mwana linga bande école primaire yango no yebi omonaka pona nini babanda école primaire na ba 6 ans wana biso kutu na Danemark babanda école primaire na 7 ans donc ba âge wana eza très sensible na bana alors ceux qui oza na bana âge wana o provoquer divorce na ndako na yo ou bien changement moko brutal et affectera bana ezalaka kitoko te bande onanga mwana abeba ti lelo mwasi wana mwana ne aza sumba yele te akomi kokota ba cours ya bana oya bazana retard alors que mwana zaki avancé babande kokumisa ye nyonso wana nini choix ya mabe oke kozwa mobali ya choix ya mabe bande kodangai sikoyo esali ndenge wana baba ye kopesa esika na ndenge bref mikanda na ye ebongi mobali wana abwakisa ye asundola ye akenda aye mwana mwasi mususu aye koya pe na ba foyer ale ye mobali wana akomi kobima na mwana mwasi mususu ya foyer ye pa yo kaka ande ka basango ekendaka na ndenga zala pe na basa kome pe na mo ba contact ya famille mobali yango okutu azui mwana mwasi mususu ya foyer mwana mwasi wana baye kopesa pe séjour asali pe ba formation de basalaka asali formation asali formation ya cuisine mobali wana koma sikoyo neti ko jalouser ye tanga moni ya bongi abandi koloba ozwaki mukanda wana pona mwana ko finga ye ku partout ba place nyoso ya kendaka fo aleka banda ko finga ye aleye ko sala peke mwa to koloba to ebite so to koloba frappe nzambe ou bien to koloba nini mobali wana ye kozwa AVC ya makasi penza ale mbala moko baye koyebisa ye ka te papa mwana na yo azui AVC ye kutu alobi la dana salga na kendanga kotala ye mais par après ndenge na monaki azoti na baloba zo finga ngai et puis na lobi na kokenda ngai te puis balobi azoyeba na ye pe batu te tango sikoyo aye ko lamuka pona contact bide katanaki numéro ya téléphone ezalaki soute baye ko pesa numéro ya téléphone ya papa ngaye ko benga ye kana compte ya mwana pesa bambote alobi na lukaka yo pesa nga numéro fona ya kotala yo place ozali ye aboyaki na ya lobi te ba pasio amonaki malamo kataka contact tanga ko ya lisusu akolukele ba problème mais tango ya benga ki a partir ya numéro phone na ye aye ko localiser ke abengela ki ye wapi nde siko a engager ye batu bazalo kwa balobi nga bazalo kwa barab bamsu bazalo kwa ba malien abanika ko constater diko likambo to oloba eleka siko mikolo akomika ko constater batu mo bango ko landa ye au moins bakomi ko yebisa ye yo to boma yo zela yo zoki mukanda et pas mutu okima mutu wana au contraire ye mutu wana mutu abwaka ki ye
alobi série mobo aye mobali mo aye ko linga ye alobi ah loko pe bambu parce que bambu leleki to katika bref mwana wana lelo komi oyo ya mobali wana lelo komi na ba 10 ans ona muke ba botine so ba 3 ans demi so ke ba 4 ans ou 5 ans alobi donc a passé ka tana ba problème sikoyo aye ko balobi na eba alobi OK ba alobi na zo quand même mobali epona na changer un peu batu wana ba ye ko menacer mobali wana balobi yo moi ça vie ko donc mobali wana akimi abi nzorande yo mobali no za voyou mobali obotani mwana atine ngai batu ba boma ngai alobi aleli alobi la dernière mobali to za ki bia zo sunganga na okende musala zo sunga bana lelo moko sala ka tongo ndeko na biso mwasa sala na cuisine fola muka tongo asukola bana atika na ndeko mobali ndeki na mwana na mobali pona mema na classe yifo zo na ba 5 ans 6 heures fois ke musala bande kotala vie ya mwasi vie ya mutu aya na poto azaka ne singote sikoyo akomi aton ko banga ko bima donc il faut changer ba air ya ko bima mikolo ko mona elongwe bara bone komi siko batu mobo ya mwindu ba lokwa ba malien ba suki ba malien suki ba nini bazo lande pe bazo bake un jour on va te tuer hein comme toi tu as eu les séjours hein chez notre frère là et puis tu fuis là tu verras atindela e batu bazo ko maltraiter moralement alobi malgadance na baby na kondi na zoko ko liate alobi nde na za boy na za ta na souci na sala permis mais na remema kutu voiture te pour na ite so ba kotia na bombe na kati na koti pe na kati ya voiture pour éclater donc mwana mwasi wana bonga na yebisaki ye ameka nanu alobi toutefois alobi na nga po na yebisaki meka ko yebisa police alobi ke ayebisaki police ayebisaki ye ke azo soupçonner nani mutakosali makambo ndengwana mais azo yoka pe bien ke bazoloba ke ozwaki mukanda mutu donc eza papa ya mwana wana mais ye azo banga pe ko citer komba papa mwana wana tangu mususu bakokanga ye bakokomisa isu ba problème bande ko nanga ndeko mwasi ambiguïté de problème yango wana bande ko bosunga ye ngai o na conseillaki ye na linga peza ko yebisa bino o nga na conseillaki ye te sinon tele msu bino bokoka kopesa conseil te yango na ye bino pe bopesa ye conseil d'après bino asala ni na situation wana asalaka temps plein na cuisine bana bakendaka classe oya liboso ti lelo mutu ezala su bien te mwana koma penza par rapport mayele ya age na ye ezala lisu bien te likolo ya traumatisme ne babenganaki bango lelo penza aza ko souffrir donc mobali wana lelo akomi pe mukolo su makasi akokoma peta musutu soki pe na ba 60 ans so ba age nini so pe ba age nini mais akoli su makasi vraiment bandeko nanga yango likambo na yelaki bino to ede ndeko mwasi yango wana ta musu bandeko na musu na France boko pe koyeba asala nini en tout cas ekozala bien je crois que na bomba ki numéro na ye bokomi kaka na se bongo tokoyeba solution d'avance a Hollanda pe émission atalaka nga mo pe na kobenga ye ke émission na ye na lexaki yango pona atanga ba commentaire vraiment tokomi na biso na suka bino mo boyebika wana mama leki na bino la danoise toujours to suki sa émission na biso pona ko expliquer bino ezalika mu ya malamu o to sali ezosunga bandeko na biso ebele vraiment ba maman ba papa nazo benga na bino boza touché nga lo baravo benga la danoise il faut osambela na soko za muta catholique sambela Maria Lusako otondi gracia soki ozali musulman 5 fois na journée sambela soza muta binzambi kota ba jeune soki poza muto sambela raté méditer benga la danoise l'esprit a bien ba critère na yo ezala facile bandeko nanga to lingana to bwakisa bandeko na biso te o baza ba sans papier to bwakisa bango te eza batu nyonso tout oyo séjour na ye eza bien te ou bien séjour na ye eza kobeba nde aza motema mabe ke soka obali ye akokima te tozo ko limiter ba chance na biso surtout bandeko basi
bandeko mibali kutu mingi baza bango na problème penza te okaka la danoise azana mukanda te problème ezate mais bandeko na biso abasi mingi baza kaka souci kaka ke mobali ka azana mukanda bota liso na beteli bino ndeko mwasi atombaki na copain toko benga azaki makangu na ye azaki na mukanda mais botala ndenge abengani na bébé il y a 2 mois balali libanda na bébé il y a 2 mois botala azaki na mukanda ti mais est-ce que ti mwana mwasi azonyo kwama ti lelo atie na merde bandeko alors que mon papa wana aza papa moko aza mutete la mais aza mutete la nga kutuna kamwa ki na bi mama batete la babwaka bana na bango te mais batete la bazaka des sortes so ibu batete la o balingaka bana makasi mais batete la o baboyaka bana bandeko nanga baboyaka bana mabe na ndenge moko mabe bazalaka des sortes donc botikaka kolobake o batete la balingaka bana te pona biso mola danoise pe toza toyebi pe batetela o baza mitema ya mabe baboya penza bana baboyi bamsukutu baboya pe bakoko donc mwana na sente alobi te aza koko nanga te bazali yango bandeko na ngai to généralisaka te soki moninga soki problème kande na lobaka problème a moninga epesa o leso me kolata ona nzoto te mpona mutu na mutu aza na problème na ye ndako olalaka te oyebi place etangaka te soki moninga mobali akimi ye azalaki na mukanda te abalaki mobali ya mukanda te mobali akimi boyebi ndenge bande kotraite mobali na kati ya ndako te parce que kozala na mobali na kati ya ndako bandeko na nga eza facile te eza pe bombo te eza belle mère à avaler bino mo boyeba belle mère nde bazalaka lelo akozala bien lobi ekomi problème donc libala pe eza bongo donc eza te ke ba bonheur na ba bonheur mais eloko eza bien na libala eza ke okozala pe na mutu oyo akokosunga yo solitude eza mabe bino mo boyebi eza na maladie solitude ekoki kopesa yo folie solitude ekotindo meme bandola na balabala okomi liboma après bakomi koloba oh non ezali maladie psychique ezali boete ezaka babilo okaya ba solitude wana parce que ozangi mutu oyo ako entourer wa peso moi conseil à bien pour ça comprendre bon botika la malamu bo benga la danoise na 0044 74 59 62 52 17 benga la danoise okozwa la danoise et kozala bientôt solo là ngai mama leki na bino olingo lingate mama leki na ona encore vraiment je suis là pour vous ba love bisika biso bisu bino bye bye je vous love bye bandeko na nga boye ebele bandeko na ngai toza awa toyeli bino ti ya sika te oyo ya bulukutu oyo ya citronnelle bandeko na ngai bobenga banimero na biso ya phone yango wana bobenga boya kozwa tina yo na kati awa ezali na 20 sachet esalami na penza na modèle vraiment bien classique ezali ya bio bakoni yango na Congo bandeko na ngai toza na bilanga ya munene na ya Congo toza ko importer yango bati wana ezoya awa na kati ya Angleterre et puis tozali kosala yango na emballage botala oyo ezali ya bulukutu oyo ti oyo ya bulukutu oyo ezali kosilisa rhumatisme ba pasi ya mukongo tango yo tosala ba cleaning ba mukongo pasi makolo pasi bandeko na nga melati oyo pendant ata ba 3 mois osomi ba sachet la ozo mela chaque jour et ko sunga yo bandeko na ngai ba pasi wala nyonso ko sila et puis oyo tozali ti ya citronnelle bino moko boyebi ba ko mabenga rango sinda oyo ti oyo yango pesa na 20 sachet na kati soki omeli yango ezo silisa ba graisse bandeko na ngai ba bouton elongi nyonso ezo ko sila cholestérol peso kitsa pe cholestérol na kati ya nzoto vraiment ba mama na nga boya ezali bio et konomi na mabele na biso moko ya RDC boya ebele bobenga na téléphone ya mama mapasa ou bien ya la danoise bokozwa tina bino na prix moko ya malamu ozala na Londres ozala na États-Unis na Canada na Belgique na France na kwenyoso okozala ti oyo kokomela yo bandeko nanga oko trouver yango esika mususu te kaka na kati ya epai ya mama na biso mama mapasa na kati ya Angleterre précisément na London
ou bien na sous les baobas et pas ya mama leki na bino la danoise oya lingaka bino vraiment boya ebele ko raté ti oyote et ko sunga yo même bana ya mike pesa bango surtout oyo ya citronnelle pesa pe bana ya mike bakomela et ko sunga pendant kolongola moi obésité na bana na biso et puis te oyo ya citronnelle bandeko nanga okoki pe kozwa yango otiengo na mai et puis osaleli yango sauce ata kolambela yango mai nango okoki pe kolambela yango sauce tomate vraiment eza nyonso ezali kosunga okomela yango lokola ti mai nango pe okoki ozwi yango osaleli yango sauce ata sauce ya viande bandeko nanga elekaka nango tokos na sa sous les baobas bino mengo pe boyebi toyaka pamba te mwa kopo ati mwa kopo ya fanta esalaka tokos na ndenga mukete vraiment boya ebele ti yango yo vraiment yango yo bomela en tout cas boya ebele je vous love.